Garde un soleil au fond de nous, un feu qu'on réveille malgré tout, malgré les douleurs d'hier. Tout à coup, on espère. Vote balandi ya www.congolocolinews.net pe balandi nyonso ya CLTV. Tomonani lisusu na émission Point de Vue. Émission à lelo Point de Vue. Toye kolobela likambo moko très touchant. Toye kolobela témoignage moko ya ndeko Thierry Kawawa. Ndeko Thierry Kawawa Chiluka ebele basi balanda ye na nzela ya www.congolocolinews.net. Ayaki kolobela sur l'homosexualité na ye. Lelo aye lisusu pour à lobela biso sur ndenge nini azalaki homosexuel et puis azongi normal azongi penza mobala solo yende to yambi lelo na émission à Point de Vue. Mbote na yo papa Thierry, mbote mama journaliste, to sepeli miko yamba wala émission ya Point de Vue lelo oye kolobela likambo na ya homosexualité ndenge nini olongwe na homosexualité pe ozongi mobali normal. Na yango poto banda émission na biso, est-ce que okoki ko se présenter pour balandi ya www.congolocolinews.net na yebi kebele basi balanda yo mais misusu pe nan balanda yo te ba yebi de quoi il s'agit ya wana na kosenga na o se présenter pour na émission ya lelo o se présenter kombo na wana ni opesa kombo na yo obotami wapi et puis ndenge okoli. kombo nanga Thierry Kawawa Chiluka, na botami na Congo na polipe kaka awa na Kenya. Merci papa Thierry Kawawa. Pona kobanda mituna biso eloko nini epusaki yo okoma homosexuel? Est-ce que eza situation moko boye okutana nango to eza kaka ndenge obotamela? Eloko nini vraiment okoki ko expliquer ba internaute pe ba téléspectateurs ya Congo Lokoli TV eloko nini epusaki yo okoma homosexuel? Oyanga eza dès les bas âges de eloko moko na botamaki nango na ndenge na koli lokola mwasi na ndenge na eko pratique yango sikoyo. Okoli lokola mwasi ça veut dire quoi? Okolaki na kati ya basi ebele to ezalaki ndenge nini? Nakolaki na bakuzi nanga kosakana na bango kosakana na ba masana basi masana mibali na lingaki yango te donc kosakana kana makamba basi kosakana bango na ndenge na nakomaki na kati ya homosexualité wana donc nazalaki déjà na kibo mwasi na nzoto yango mona banaye kolinga kosakana na bango na basi. Donc si je comprends bien, donc ero bandai kosakana basi ba mutakoka ki orienté au teke aux alakana mibali donc batika ki okaka o évoluer na on a basi peut-être peut ando retrouver un normal. Parents ba monaki lokola eza caprice le mususu ya bomwana. Balobi le mususu ko sila na ngolo ko eza bomwana ko sila le moko bazali ko beta sakana boye zonga boye tambola boye loba boye. Ba monike batiki eza caprice à un certain temps sur na koli et ko sila na ngo. Nzokande ezalaki déjà semence moko ese kotaki bande kozala na ngonga moko oui banda ko agir siko na tuna papa Thierry siko pratique wana ya kipende to loba obandaki kosala mo ezalaki pona plaisir to ezalaki pona kozwa mbongo oso okomi okoli okomo comprendre makambo na adolescence na yo okoma kosala pratique wana pona kozwa mbongo to pona plaisir? Bon, ezaki pour la plaisir et pour la mbongo. Les récits na koli vraiment ezaki mingi pour la mbongo mais malgré plaisir ezaki. Ok, na bandi bana bandi ko ya 3W bozolanda témoignage to sana ni bandeli. Yango wana na kosenga na ba parents ebele, il faut vraiment soko moni ki ozana mwana mobali azo kokola na sémence moko ya kozala trop féminin donc vraiment na kosenga na ba parents mingi bakolanda lisolo oyo bakolanda émission oyo bazala vraiment bazala bayeba ko orienter bana na bango na ndenge ke likamba boye ekomela bango te tala ndeko Thierry ndazo koloba abandaki kokola trop na basi azaleka na basi peut-être ba parents ne bande ko trouver ngo eza normal lokola zaki entouré de filles or ezaki na sémence moko déjà evandaki kati na ye ebandaki ko sala ke
ti akokola akoma homosexuel to quel lisusu na mutuna mususu papa Thierry na naïba est-ce que na parcours na yo dengue obandaki ko pratiquer homosexualité est-ce que aux gens qui ba maladie sexuellement transmissible to ndenge nini okutala ki na bakawana ya ba maladie sexuellement transmissible pe bakawana epananga vraiment ezalaki te no ba ngolo ya Nzambe ezalaki likolo na makasi Nzambe azali kobatelanga Nzambe azali kobatelanga mais aussi sala check-up voyez ba soki santé na yo eza bien test makambo tout na sala kapeti lelo santé za normal papa Thierry expliquez-nous balandi ya 3W Congo lokole na bayeba et bandeki ko se passer ndenge nini makambo est-ce que yo za mobali yo nde bandeki ko linga mibali yango to bango moko mibali bazoluka yo lokola mwasi expliquez-nous mais bandeki ko lika comment ça se passe pour moi neti ngaboy oui c'est tout à fait normal ngana za mwasi ceux qui mobala moninga asepeli nanga donc eza normal akoki koya kolinga ngai parce que tout ça sexe opposé siko neti yo mobali bien na monya no vandi mobali siko ko banda ndenge ni susu mobali susu a s'intéresser na expliquer na baladi bayiba kasi pona ngape pona biso pe ba pede yango ya ezalaka soki mobala monio amonio lokola mwasi apusani pembeni na yo alingi yo s'intéresser na yo okoma mwasi na ye soki yo polingi ye olingani na ndenge bokobanda kodevelope masolo na bino tiko relation na famille na wezaki ndenge nini ozaki na pratique wana libota na yo bazwaki yango ndenge nini balingaki yango te donc mama ayebaki ke ezalaki kibomwana ayebaki te ke no un jour nakoya kokoma pede en plus là na bandaki makambo penja ya kipede ya kopima na baninga mibali mama yebaki pete ezali kana bimi na ndenga maele na koti na ndako na ndenga maele mukolo mama découvre ki yango aboya kinga mbala moko donc zaki rejeter na famille oui aboyinga ya lobi na lingi boitenga mwana bona kofanda na ete na famille na biso makambo boyezate aboya kinga famille mobimba banoko ba mama leki bango nyoso baboyinga nde nakendaki kosiko ko se réfugier pa baninga o bazaki ba pede lokolanga nde sika makambo ekolaki lisusu makasi donc à partir à Rejewana ok na okofanda pa baninga komi ko continuer na bino na musala na bino wana siko okoko yebisa biso papa Thierry inconvénient nini okutana na mona musala wana inconvénient nini okutana nango na musala bande ko sala kipedi inconvénient eza ebele inconvénient eza lokola okoko okutana mpela mutu mosusu po bato mosusu bande kozwa biso le mosusu na nko ayebi ke oyo nakene aza na ye mobali aza ne mwasi te bokoyokana ne le mosusu mota ya mbongo te bokoyokana ne mota ya mbongo te boyokani mais le bokokoma kuna wapesa mbongo oyo boyokanaki na ye ye asi alali yo asi asepeli na ye parce que mbongo oyo osengaki epapesa yo eza su wana te okapesa yo bambongo moko ya mike soki ekomi ke oswanisa ye osali to bani ye alakisiki mobali na ye amenase yo abundisa yo ntango omona bongo tiki obomika moto oyo bakobundisa yo bongo yo mpo obibisiki mobali na yo tiko kotika yo mipesika lokola mwasi voilà nga esina komaki lokola mwasi makambo lokola mwasi donc otiki mpe mobali azobeta yo na bamakasi ezalaki lisusu même pas ah bon c'est vraiment eza likambo moko très touchant sikoyo baavantage nini ozwaki na mosala ya homosexualité baavantage ezalaki mpe avantage ezalaki lere moko ndenge natikaki bafamille nase refugiaki na baninga donc na bande kovivre kaka na bavie na nga wana na bambongo nazozwa epa mibali lere moko mpe nafandaki epa na nga moko lere natiki baninga nazwi ndako na nga moko kaka na bambongo na nga na bande kozwa epa mibali wana mwa babusiness na nga mike mike na bande kosala kaka na bambongo na nga wana donc na bande mpenza komibokola nga moko na mibokoli mwa bane ebele nga moko siko eloko nini esalaki que otika mosala ya homosexualité qu'est-ce qui t'a poussé
parce que au lobby que avantage ezalaki inconvénient pe ezalaki avantage pe ezalaki pour son alandi au lobby que à partir de bon na wana comment quand même ko mi futela ndako ezalaki pe na moi ba business na yo bandai ko sala bandai ko permettre au vivre siko eloko nini vraiment et pour ça qui yo otika musala parce que rien n'est inquiété donc so comment qui na moi si aux dans na tina uzala mobilité eloko nini pour ça qui yo otika musala wana. Bon, na fanda kinga moko pe na raisonnaki na kutala kina musala nzambe moko. Atea kinga ile kutatea kinga na boyaki. Mais musala nzambe wana on dirait nzambe ka mutatinda kai po akangama kana nga vraiment. Malgré na boyaki ya limbaki te. Azoya kaka nzambe azana besoin na yo nzambe tindinge pa na yo fona te ya yo photo ke l'église faut tika makambo. Je me rends à telemi pe toke na église. Le toke église na yo ki matea na yo ki liloba. Ça là inga passe de la bakité font la joie décision natika eloko yo po na ndenge na zoke ndepe kokola mabe en plus na ndenge na zomona ba ninga oyo tozalaki na bango mususu ba kufi mususu na ba maladie na nzoto ngama ko na zomona ngo donc na biso ki na continuer na ba makambo oyo ekosukela ngaka donc courter vie na yo parce que nous na mona rapé c'est comme si vous allez beaucoup vraiment à 50 ans la plupart et là homosexuel vraiment c'est rare comme on a moi âge avancé mais à la 30 ans 40 ans au kaka sali cancer et anus ça koufi belenda timoko a uti kokufa na publier na Facebook azaki na bambongo na ebele mais les azui malade cancer anus wana otali ndenga zalaki na Facebook tango azalaki na no mobimba azosala vine wana il était très beau. Mais ce que tant que malade est qui au monde qui n'a comment qui donc ils a bongo si a comment qui modèle wana ce qu'on dinga kufi wana zela na iza wapi akomona nzambete na misalo ya bandeki ko sala wana kufi na mabe akepe na zela mabe akomona nzambete donc akufi na sengote tu catégorie nini ya ba partenaire bo bandeki ko swa parce que vous avez un célibataire, parmi les partenaires, vous avez un marié et bazalaki. Marié et bazalaki na bango, célibataire et bazalaki, marié et bazalaki. Marié bazo sepela na bango na vie wana. Koto yo azana ye na mwasi na ye na bana na ye. Koto yo azana homme sexuel na ye pe azana ye. Maintenant comment ça se passe? Expliquez-nous comment ça se passe. Si vous avez couché Mibali, comment ça se passe? Est-ce que y a des mobali qui jouent plus de yo et moi si entre guillemets pour jouer biso Mibali tant que vous avez couché il est kakaboy mobali a une érection ngape na une érection donc mobali a zo bezenga ngape na une érection il y a quoi éjaculer ngape na éjaculer ah bon donc ça se passe comme ça c'est ça. Ça fait combien de temps au Tiki Moussalo? Ça fait déjà combien de temps? Et comment tu te sens? Une année, 2 ans, je crois. Ndenge na landi yo kolobi ke Moussalo bande ko permettre yo au vivre. Bambongo bande ko zoa ezo permettre au futanda ko bambongo zo ezo permettre yo au sala ba business no. Siko au Tiki Moussalo. Comment tu t'en sors? Ozobi kasiko ndenge nini? Parce que zomi siko mobile. Siko yo ne fo luka o luka pona yo o luka pe pona mwasi okubala. Siko ozo vivre ndenge nini? Siko yo donc ezaka pasi na minute mais lokola nazana se ya makola nzambe nazana na kati ya délivrance na processus ya délivrance nazozela jusqu'à ce que nzamba kosalela nga bikamwa et après yemoko ayebi esika azokumbanga mais ko vivre vraiment eza pasi mikolo nyonso tout malgré nazoleka na délivrance nazana 2 heures makasi. Mais tu peux profiter aussi pour lancer un appel. Même si tu as yo ebele ba kosimbama na témoignage yo ko uta na homosexualité ozonga mutu normal donc cela nécessite que bato ba kosimbama ba pe ko aider yo pour s'en sortir peut-être par la formation moko ko permettre yo au vivre vie na yo normal. Bon, ils a facilité
kotika vie oyo le mosusu pe malgré na bongaki vraiment na ngote mais nazaki ko misunga quand même siko natiki nyonso wana na ye na Yesu na Yesu nga na ye muto kosunga azozala te naza na kati ya pasi na ndimi 2 heures mais na 2 heures wana eza pasi makasi soki pe pasi eleki makasi po eza na baninga mosusu oui eza na baninga mosusu pe bachangeaki baye na Yesu mais bamoni ke pasi eleki makasi bango lokola bazaki na persévérance te bazongi na bango la mokili bazalaki pe na soutien te mutu pa kosunga bango azalaki te bazongi na bango la mokili mais tandis que nga lokola esi nazwaki décision définitive nalobaki na kozonga te nde mutu oyo nzambe akosimba ye motema po asunga nga nayeba kocontinue délivrance na nga jusqu'à na suka po nazwa pe mwasi na bala na bota na koma mutu normal lokola mobali nyonso tu ndenge azali koma itini na kati ya société ekozala malamu mingi. Siko à propos ya kozwa mwasi, est-ce que nous en appelons pour draguer mwasi na nzela ou draguer pe mwasi okoka soki ntango wana ekomi na kosala siko batiki mosusu akibo mwasi siko ozosala ndeni mpo tikamo. Bon, omoni na bonzambe biloko nyonso ekendaka mbala moko te eloko eleki malamu mingi eza nanu décision ozwi conscience ya likambo na bandaki kosala eza mabe ntango oso otiki yango babiloko nyonso mike wana nzambe ya bolingo akolongola yango malembe donc délivrance ezalaka mbala moko te bandeko fo bayebaka délivrance eza processus biloko elongwaka na nzoto malembe ezalaka bon. Mais quand même, à ta délivrance, c'est un processus, mais yo, on peut au fond ça l'effort. Par exemple, démarche na yo, il faut qu'on m'appelle au bac. Na ça l'effort, na évité bandeko balanda inga la fois passée, na bo ba komona nga sikoyo. Bon, na évité ba komona un peu moins différence ezali ya film makala na ya lelo. On a ça livre quand même fort, tina koma na niveau na za. Mais conseil ni ko kopesa na bandeko belé homosexuel ko ba kolanda émission. Pe na bato mususu bazoluka azaki na homosexualité mais azolinga ne akota na vie yango homosexualité parce que ezofuta conseil nini opesa bango. Bon bandeko wana o bazana kati ya vie oyo bazosala eza vie moko ya mabe ngala azaki na ba camarade ebele ya bapede ebele pe onazaki na bango ba proche tofani na bango bandako moko bakufi na moni na miso tokundi bango ezala misusu pe beli ba maladie bazwi ba maladie ya sida bazana nubala mike bazwi ba maladie ya cancer ya Nice bazana nubala mike bazana ba maladie ebele na banzoto ndenge baza bongo malgré bazo vivre na kati ya kipede wana alors eza vie moko mabe soki bakufi pe lelo molimo na bango esika ekokende eza te nzambe alingi vie wana te eza vie moko mabe fo batika yango nzambe akeli biso mibali tozonga lita na biso normal tozala mibali wana ekosepelisa nzambe tobala tobota vie wana totika yango eza malamu te ba oyo pe bazolinga bakota na kati ya makambo wana mpona mbongo en tout cas basala yango te soki pasi malamu baluka eloko moko basala po bazwaka le fiske mbongo ata moke esungaka bango oleke bakota na makambo oyo ya mabe wana eza mabe makasi soki balandi bien batali pede nyonso tu akufaka kaka mabe makasi maladie na bango ezalaka mabe kokufa na bango ezalaka kaka mabe donc eza vie moko mabe. Alors au cours lancé appel pena lundi à www.congolocolinews.net peut-être que tu vas soutenir yo pour ozonga lisusu na kati ya vie wana te surtout que oza déjà na processus de délivrance pour lancer appel. Bon eloko ya liboso na koloba soki basali na nzambe pe bakozwa ngolu ya komona filme oyo mingi soutien nazosenga babondela nanu mpona nga baintercede basenga nzambe mingi ngolu na ye mawa na ye vraiment eza likola bomoi na nga mpona demere na délivrance na nga ntina suka soki mpe bakozala na mwa quelque chose mpona kosunga ngai ekozala malamu mpona sungama na makambo wana na quelque chose wana mpo bamakanisi ya mabe mpe ezala te mpona demere na délivrance na ngai ntina suka nasala mpe mwa business na ngai eloko na nga moko
ekozala malamu mingi na bato bakosimbama par rapport à émission oyo basunga ndeko mobali oyo auti vraiment na vie moko oyo ezalaki ya kitoko te. C'est vraiment eza acte moko courageux ya kolongwa na vie wana ya homosexualité pe koya kati na yesu. Et puis en plus c'est ça azana besoin azonga normal ndenge nzamba atindaki na mokili mobali aza penza na posa wana abala abota asala vie na ye ndenge mibali nyonso basalaka yango wana na kosenga na bino ba o nyonso bokolanda émission s'il vous plaît bosunga mwana mobali oyo pondenga lobi azonga lisusu na mabete parce que na processus oyo aza na ngwa délivrance soki azo continuer toujours na ko kozala na ba difficulté et koki occasionner lisusu que azonga lisusu na ba vie wana na ba homosexuel nyonso ko bakolanda émission to na bandeko nyonso peut-être baza tenté ya kosala likambo oyo na bandi bolandi témoignage ya moninga na bino. C'est un témoignage vivant eza lisolo te to monter mais c'est réellement tiré avec PD mais aboyi musala wana et puis na kotala na mokili okomona nan na monate homosexuel akokisata 45 ans nan na monate mingi bazokufa à fleur de l'âge pour na plaisir peut-être ya tom qui pour na mbongo peut-être oyo kosala ki esomba na ngobo mo inaote mais okufi na à fleur de l'âge peut-être que ozalaki na ba valeur ebele okokai kosala makambo ebele na mokili okokai pe ko participer na émergence ya mboka oyo na développement mboka oyo mais à cause ya musala ya malamu te. C'est ça. Okufi na fleur de l'âge otiki vi yango na bomwana na bandi tokomi na suka émission na biso na ko profiter ko remercier na bité Thierry ozana bato ko pesa mbote à l'extérieur na diaspora o ba yebio pesi mbote na mama Julia Paolo asa monanga déjà ba liboso to solo la kapé malgré tozalaki kosola penza lisusu te mais tosololaka monakanga soki akozwa esi occasion ya komonanga pour la deuxième fois ekozala malamu mingi nzambe akozwa lokumu. Mbote na mama Julia Paolo mbote na bandeko nyonso batalanga na émission ya liboso soki mpe bakozwa esi ngolu ya komonanga na deuxième émission ekozala malamu mingi. Na kopesa numéro soki bakozala na besoin kozwanga bazwinga na numéro 082 75 58 904 numéro 082 75 58 904. So babenga la numéro wana bakozwa ngai tokosolana bango lisusu ya mingi en tout cas bazala décide ka ndenge na expliquer bango ezaka ndengwana naza na kati ya processus ya délivrance bazala décide nzambe azana bomoi nzambe akosala. Oui, tokomi na suka ya émission point de vue na kopesa mbote na équipe technique mobimba ya www.congolocolenews.net wana moni mama Amazon Didi Bisengo na moni papa Clément Manzambi papa Clément Kipoy bangonde ba yebebiso pour réalisation émission yo et salama na pesi lisusu mbote na Pichu ozalaki na prise de vue pour être bilili oyo ekomela bino d'une façon impeccable. Na kopesa lisusu mbote na ba ndeko nyonso o balandaka biso na diaspora wana namoni libota nanga namoni ya Marie Bwela pe na tonton Raphaël Fataki na pesi ba mbote mingi na pesi mbote na Peterson Camille Bwela kuna na mboka Belgique na pesi mbote na Liliane Kizubanata na mboka Canada na bosanité Pauline Ndombele famille nanga Mumba bozebele na mboka na bamboka bapaya na pesi mbote na couple papa David Olito pe mama Anita Fuma tokomi na suka émission na biso tomonani na prochain numéro ya point de vue. Au revoir. Garde un soleil au fond de nous, un feu qu'on réveille malgré tout.
Malgré les douleurs d'hier, tout à coup on espère. Au hasard d'un jour, pareil aux autres,